Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il vraiment besoin temps ya kolanda vraiment émission na biso la famille. Kaka ndenge to mesana ko ya ko pesa bino ba information balobi au côté o like vidéo vraiment et la meilleure façon ya ko soutenir biso to like vidéo, to commenter, pourquoi pas to partager et que ça la plaisir. Balobi au côté pour la première fois dans ta chaîne la famille Libota News TV. En tout cas, abonne-toi au cause de la jambe aussi. Abonne-toi, partage les vidéos, commentez. Balobi, famille Libota, oye, famille Libota de Maman Belleville. Quand il a patrona, tout le monde vraiment deux sœurs rivales. Film la personne n'engezo qui est en tout cas. Tous à la wana pour nous suivre film la film moi qui te coca ni na hotel koloba film moi tous allez kota Poutine a la sabso niveau ya maele na ye niveau ya maele na ye. En tout cas on va découvrir cela ensemble ngala bino na kati ya Belleville TV na 7e épisode parce qu'il est déjà total 6e. Vraiment tous à la wana branché bande kolangai to landa film au film moi qui toko film moi que ça la émotion film moi que ça la suspense donc film moi en tout cas éducatif tout en tout cas tous allons pour la film la biso bandeko et que ça la plaisir. La famille elle on est vraiment là et lelo elle on est comme la bino kaka neto mesala kokota la tala ba makambo kaka ya internet on ka ndenge zalaka. À ma grande surprise, tout le monde a bali ezokota, tout le monde a un message comme d'habitude parce que tous les communicateurs, tout le Belleville Kandi. Alors, il y a nos mamans, nos frères, nos sœurs, au bazan la katia famille Libota, au pe bazaka la banima wala biso, au so ba monye loko mo boye, ba tinde la biso, moi ba lien. Et c'est qui botala au PC et c'est ko lobila yango. Alors na vanda ki na moni balia et kotaki balia ni ne kotaki lien moko boye o izo lobila sur Maman Étoile et puis na papa la biso Serge papa Alain Mabana. En tout cas ba vidéo moko circuler wana boye et comme la kinga na bandeka koyoka que non Maman Étoile patati Maman Étoile ake ko jouer kuna Maman Étoile bibanda yo kalanga bon et ça on peut m'abêter et ma bête sur Maman Étoile ake ko jouer kuna parce que excusez-moi ça la musala na ye. Alors la famille boyoka vraiment lisolo na bête na bilo ngala lobaki en tout cas et ça ma bête sur ake ko jouer na ye c'est pas grave ake ko jouer parce que Belleville akangala ye mututé bela aska ko kanga mutu moko te preuve ane to mona bango nyonso ba passer ba Maman Étoile bazanga bisika nyonso bakenda ko jouer na bango et sika moko boyde ba benga bango te on bakenda te mais pour la Belleville en tout cas azala ndenge na a marchaka akanga na mutu moko te sur les réseaux sociaux pas akende ko travailler comme artiste donc akanga mutu te. Alors bande kolanga pour nga vraiment trouver que ils ont normal. Alors qui soki mutu akende ko jouer kuna te ko jouer te par rapport ye moko ba fil o ba loba la ye tout peut-être a rekolo ba non ngaso ba bensinga na SB na okende te parce que ba finanga ba loba la nga boye ba sala nga boye en tout cas okende na nga te ndenge to yoki a presque aloba vraiment que ba finga ye bo finga le loko ayebili mutu na makolo te. En tout cas pour ko jouer kuna il faut amo la preuve. À mon vraiment prévu mais bon les caractéristiques ndenge kaka bo finga ki boy c'est pourquoi bo finga kaye pourquoi bo ko loba o bolobaka nde soki bolobi nde akoya ko jouer kuna na kati SB bande ko ngai balobi moto ezopela to vanda botoki Maman Étoile ngapa na lobaki en tout cas eza nango gravité après les komona siko ba lie e komi kokoto wana na yoka ka koyoka par après nde na komo mona ba lien siko ba komo tinde nga il y a ba vidéo ngo ngabi mais ba vidéo nga nazo mona ya ba vidéo ya kalati ya ba vidéo ya kala mais vidéo ya kala ozo mona ngo eza un jour publié quelques heures publié 2 jours publié j'ai compris que
Ba vidéo ya kala nde bango basali nini bazongi songo sur na marché pour dire que maman Étoile aza kuna azo jouer kuna. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais là, pourquoi faire tout ça? En tout cas, elle est qui m'a dit langa bande kolanga on a ba ki non na to meka ko partager. Pourquoi faire ça? Si ko bino boko publier en fonction de quoi? Parce que besoin na posa ba acteur, besoin na posa ba actrice ba fan dia bazo réclamer. Ce qu'on dit ba fan ba réclamer bongo. Yango esenga qu'il faut ko luka ko tchaka ba tout pour na ko benda ba fan ba ko pousser sur ce chaîne non en tout cas je me suis posé beaucoup de questions bande kolangai parce que ezalakate c'est nulle part. Au moins yelo ko soki ezotala malisusu te, yelo ko so ezana batu te. Beaucoup de gens ko tirer batu. Si ko beaucoup de ba image à batu moko be popo chapo bosani, bo tirer même, bo tirer batu mais en tout cas bo zapper batu moko ya maele hein s'il vous plaît. Faut bo zapper batu maele. Mais tant bo sala bon na nini oyo, bo sala bo zu mutu moko be bo che bolobi ke aza wana na tournage ya sika bo bendi batu. Batu baye na film ya sika ba koti na film ya sika. Bamoni elongi wana to bino bo cheki bo baki aza na tournage ya sika. Monte que quelque part bino moko bozo repousser encore batu musika. En tout cas, na habité ya boza la sage hein. Baba cook faut boza la sage. Si la uka faut la sage. Parce que oza na terrain moko boye na loba ngo terrain moko ya bien te. Tala siko niveau boko ba vidéo wana kala boko tia ngo ke na tournage na bisa sika Maman Étoile aza na kati papa le aza na kati nyonso leza pona ko attirer batu. Oui c'est bien bon batu baba te nde batu bazo réclamer na kata SB fallait ba mona batu sika bilonga sika siko to bino bolobi bongo ke batu sika ngo pe baye allez ton film ko banda batike ko mona bilongi wana te ya sika est-ce que bozo sala ke ba fan nango ba continuer toujours ko tala tobo kimi c'est lisusu mwanda babato batikala ki et puis quelque part moi vraiment bo sala makamo bo ina ebiti so bozana ba conseiller te hein ba conseiller bazate bo saka makamo tika bo sala c'est vraiment regrettable hein moko et mo pena mitu nanga oh makambo nini yango boy bo sala makamo bo eza tina te na sens te. Maman Étoile soka ko kende ko jouer kuna mutapekisi ya sate parce que tout le monde a Maman Étoile déjà joué partout et puis nous on ne peut pas faire ça tout ça est un problème pour Maman Étoile kende ko jouer na SB tout ça est un problème non on n'est pas là tout ça attend on a dit mais là pourquoi koko ça pourquoi ka koko ça pour ça na bile za kinini pour ça na bile za ki to finga Maman Étoile na ba commentaire nde bino bo sepeli tant toyoka ke Maman Étoile ki ko jouer kuna ya jouer pas belle vie et tu bandu ko finga pour ça na bile za ki bongo to pour ça na bile za ki ndeni ya kokosa bongo Maman Étoile batu avant dinae ala biska zo ke ko tourner kokosa émission moko ya kala oyebi to na tele émission ngamo pe na copain bo bato pe ba lobaka ba oyebi te ke émission ya kala ko tala Maman Étoile ndinga komi na ko tala vidéo wana yo moko sentir ke oyo vraiment eza ba émission ya kala ya ba vidéo ya kala mais là comment tokoka ko différencier yango te comment to yeba ko différencier to vidéo ya kala pour bato pe mususu bazi pe mo mutema ake ko jouer boy ake ko sala boy moko photo yebaka tout la vraiment bien te ba ko réaliser makambo très bien et ko sala bien et ko sunga biso et sunga biso bande ko langai obi pena na yoki donc to na moni ba vidéo wana ngabi donc ba vidéo bazo tia kala kala on dit bazo ba ki Maman Étoile ki ko jouer kuna en tout cas c'est vraiment malheureux hein au moins la batu mo ba boya des fêtes batu mo ba li toujours ba kende ka liboso quel genre de personne et en sens et comme kuna papa Alain wapi botika ba papa na biso botika bango ba vanda ki me ba sa musala parce que nyonso oyo ezo salama ezaka pona ba vie kiti yango bomoni tout nyonso bazali ko luka nyonso pour ko déstabiliser kaka personnalité ya Maman Belle Vie quand il la patronne
mpona kodestabilize kaka. Mais biso toza wana kaka mpona koya kocouvrir, toza wana kaka mpona koya koloba. Ozomona toza wana mpona kodéfendre Belleville, toza mpenza wana eza na sens te. Yo olobi nyonso kokei koloba ke boye ke boye ke boye, mais assume-toi, assume-toi. Balobi assume. Assume mpenza bafilme na biso kitoko, assume. Oh, eza na sens te. Mama Etoile aza actrice. Ata kutu Mama Etoile akomo jouer kuna, c'est normal. C'est normal, c'est pas normal, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal, bandeko na ngai. Mama Etoile aza actrice, aza posa ko jouer partout ba obenga ye. Mam papa Serge ndenge moko. Eyo kusko eza pasi. Pasi na makambo oyo. En tout cas, bandeko na ngai, eza pasi na monde oyo. Oyo tokoti oyo. Eza pasi na monde ya comédie oyo. Bato bakoma okose bato makambo sans cesse. Bato baki parali susu te. Bato bakoma omona bato inutile. Donc, monde mo toto keno mabe. Lelo yo, sila uka okomi kopesa bato ba raison. Okomi kopesa bato ba raison. Et puis, en plus, réseaux sociaux oyo. Et yaki na makambe belé. O bato bazoko apprendre. Mais lelo réseaux sociaux komi na ba anti-valeur. Surtout mingi na ba kuluna. Boza pena ba anti-valeur. En tout cas, ça passe bandeko na ngai. Biso to saka musala bino bandeko na ngai to consommer film et to partager to liker.